Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis frère Thierry ou papa Thierry. Bomoninga lelo na cimetière. Na cimetière kosala nini. Bomoninga lelo na cimetière ya Kitambo na ye kosala nini. Bisolo ngo eza simple. Mwana na biso Clovis. Tozaki na rendez-vous na ye. Alors ayebisinga papa vendredi moye toza na rendez-vous na 20 midi exact. Nabi pourquoi? Alors chaque vendredi nakendaka na cimetière nakenda kolela na tombe ya mama nanga wakufa. Gabi bongo chaque vendredi okenda kolela kuno kena lobele nini. Yango na bibo lobinga na ko accompagner ona nu okende na place yo lelaka, place yo zalaka. Mesdames et messieurs, to découvrir makamunini oyo ba orphelin ba vivaka. Bonjour Clovis. Ça va? Tout le monde na cimetière à Kitambo. Ndenge na yebisa ki oke lelo na ko accompagner yo lelo po yo bio yaka chaque vendredi awa. Oyaka chaque vendredi ba kosani. Yaka kotala cimetière ya mama. Cimetière mama na yo. Mama na yo banda kufa. Oyebi okanga ke bakundai awa. Bakundai place nini? Bakundai awa. Siko olobelaka mama nini chaque vendredi? Yaka kolobele pona ngai nzola libanda ayo sofi makasi. Nale kinazaki na ye azui alandaki opa kupaki elongi na papa. Nazoni koma makasi na ala laka libanda na mabilo. Donc, ozoyebisa mama ke leki na yo o atika kibino na leki na yo leki na akufa wapi? Akufa bozaka bino mibale libanda. Nani akundaka ye? L'État aye kozwa leki na yo aki akundi ye. Akunda ye place ni? Na cimetière oyo kaka. Sikoyo l'État azwi leki na yo aye akundi ye me atiki yo kaka place olalaka wana. Yo pe babenga ope zando? Baloba yo moto liaki mama na bino. Mesdames et messieurs, eza passe na mawa mingi. Eza passe na ebite tota na en place oyo ndeko na biso azo filmer. Eza passe na mawa. Na toza siko na cimetière ya Kitambo, Clovis aza mwana oyo baloba ke alia mama na papa. Batika ki bango mibale leki ne akufi libanda. L'État ya azui ebembaki akundi atika ye kaka wana. Mais lelo chaque vendredi ayaka kotala cimetière ya mama po ayebise ke anyokwa makamingi. Vous voyez la souffrance des orphelins au Congo. Siko bato ba olanda biso siko yaka na mama. Bato bazolanda biso siko. Clovis, yo lingo yebisa bango nini? Nene sabango mana sofi kaka yone mtu osunakanga ulesa nga ula tsangai ozozo mapena pofane ndako. Vraiment nasengi nzambe asungaye asunga pe mama na asunga ngai pesa mbongo obati. Vraiment esalinga pasi na mawa na makambo zoloba. Bandeko nango ba otala na yebi ke boza mitema malamu. Papa Thierry en direct de Kinshasa. Vous êtes partout dans le monde. Vous voyez comment les enfants ils souffrent. Naza moto na kendaka na source pona komona pona koluka moya ko transmettre bino bandeko ya association les enfants de ke bato mitema malamu oyo bokoki ko sunga ba orphelin. Tala mwana oyo makambo azoloba makambo asalaka yaka chaque vendredi lelo toza siko ba 11h aye kaka po aya kotala tombe ya mama na epo banda mama kufa yala la kalibanda alela kaka. Vous voyez comment nous souffrons avec ces enfants. Ba histoire na bango soki touché yote. Vraiment ekoki ko toucher ndeko mosusu. Bo contacter biso to yede bano. To yede surtout mwana oyo. Vraiment Clovis nzambe ya ba orphelin ako sunga biso. Ba etornote baza ebele ba mama nanga ba papa nanga o bazolanda biso ba kosunga biso ke ozala bien. Même ce que vous voyez chaque vendredi à Wandengo Lobby, maman koyo côté. Maman a koufi. Banda koufi sali bambula. A oyo côté bakunda e awa ya solo.
Même toke na cimetière o la kisenga siko ya moi leki na wana place l'état akundaka. Ba oyo kopete. Mais ezeloko moko na kokina interdit yo te ke oboya koya awa na cimetière, mais ngamo na landaki yo lelo pona yeba makambo salaka. Vraiment nzambe na lola asunga a touché mitema bandeko oyo bakotutisa makota la makambo. Merci beaucoup.